Mpona ya molulu monene ya centenaire ya lingomba ya tata Simoni Kimbangu, radio télévision kimbangiste to na bokuse Ratelki azwaki likanisi ya kotambola na bituka bingumba to ba province pe mboka ike wapi epai ezwami lingomba ya tata Simoni Kimbangu mpona koyeba lolenge boni lingomba ezali kotambola. Mpona yango tobandaki naino na mboka Mokamo. Kasi bato bayike bakoki komituna mboka Mokamo ezwami wapi? Na organisation administrative to mbongisama ya leta, mboka Mokamo ezwami na secteur ya Mokamo, territoire ya Masimanimba na province ya Kwilu na ntaka to distance ya bakilometre kama mitano to 500 km na mboka mokonzi Kinshasa. Kasi yambo ya biso kokoma na paroisse kimbangisto ya Mokamo mama Mwilu pe komona makambo mantina mazwami kuna tika to kutana nanu na bakonzi ba leta. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la radio-télévision Kimbangiste Ratelki en sigle. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Oui, merci beaucoup. Moi, je suis monsieur Joseph Misito Kiboko. Je suis le chef de secteur de Mokamo. Mokamo, c'est dans le profond Bandundu, mais dans la province du Kwilu. Alors, je suis le chef de secteur de Mokamo. Donc, vous dépendez directement du territoire de Masimanimba. Le territoire, c'est Masimanimba. La province, c'est Kwilu. Donc, directement, je dépends du territoire de Masimanimba. Je gère des groupements, je gère des villages. J'ai 18 groupements dans mon secteur et j'ai 168 villages que je gère au quotidien, tous les jours. La population peut être estimée à combien? La population est de 226 345 habitants. Une superficie de 1345 km². Ouais. Mais ce qui nous a surpris ici, c'est qu'on trouve un hôpital vraiment construit en matériaux durables. Il paraîtrait qu'il y a aussi une usine ici, que nous voulons peut-être, que nous visiterons bientôt. Mais comment est venu tout ce bien-là? L'hôpital de Mokamo ici que vous voyez, c'est un hôpital de Belges. Les Belges ont construit cet hôpital depuis 1950, lorsque nous n'étions même pas nés. Ils ont construit avec un fonds, les fonds belges de la reine, ainsi de suite. Ils ont construit cet hôpital pour les enfants de coupeurs de noix. Alors, l'huile de palme qui provenait de l'usine de Mokamo était transférée directement au Katanga. Et c'est la Gécamine, qui était une firme belge, qui a construit cet hôpital. Ça signifie que chez les rois des Belges, il y avait la Gécamine, il y avait les noix de palme, il y avait le caoutchouc de l'Équateur, ainsi de suite. Alors, dans tout ça, mais l'huile de palme qui provenait de Mokamo était une huile très raffinée et qui servait à beaucoup de choses à l'usine de Gécamine au Katanga. Si vous voyez la configuration de cette usine, même les bois qu'on a construits, Katanga, toutes les villes de Katanga, les bois provenaient d'ici. Donc, c'est un cadeau que la Gécamine a donné à la population de Mokamo parce qu'il leur fournissait des huiles de palme.
Et la société continue jusqu'à ce jour? Il y avait la société STKE a commencé à travailler de 1950, donc 50 ans ils ont fait. 50 ans ils ont fait, ils sont partis et maintenant il y a succession et il y a d'autres particuliers qui ont acheté les usines et ils continuent à travailler. Na mboka mokamo nkita to ekonomi na bango esimbami na mosala ya bilanga mingi penza na mafuta ya mbila. Kabakata ya bilanga ya mbila oyo ezwami kuna nde société oyo ezalaki kobenga makala STKE oyo ezwami pembeni ya mai ya Lukula akosalaka mafuta ya mbila. Maito mona kuna esika toto sukula yango yo? Omususu? Oyo Lukula. Ambo? Ba mai mibala minene za. Oyo se jetaka na Inzia juste kaka na Buseke. Donc Buseke Donc ça c'est rien à Inzia. Oui oui. Donc camion oyo eyaka kozwa ba mafuta eyaka etelemi wana bazo pomper yango na tuyau wana yango oyo etraverse oyo o muke boy ezo pomper ezozwa na tank wana eza muke po oza musika na yango. Mboka mokamo ezwami pe mangomba maike kati na yango tozali na lingomba ya Tata Simoni Kimbangu ya misioni ya mopeto Église catholique pe basusu. Tika tokende kobwaka miso na bandeko na biso bane yango to bamamelo ya paroisse Sainte Thérèse ya Mokamo yambo tokoba mobembo na biso na mboka mokamo. Oui, je m'appelle Sœur Jacques Liliane Moussitou. Je suis sœur de la Charité de Namur. J'habite Mokamo, donc dans la paroisse Sainte-Thérèse Mokamo, du diocèse de Kikwit. Merci. Nous nous trouvons devant un cadre vraiment qui nous a beaucoup plu. Et puis, rien qu'à le voir, on remarque que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis quand cette paroisse existe-t-elle? Cette paroisse existe depuis les années 47-48. Oui. Donc, nos premières sœurs ont habité ici. Elles ont quitté vers les années 1974. Oui. Vous, ça ne vous gêne pas d'habiter un coin aussi reculé que celui-ci? Moi particulièrement, ça ne me gêne pas. Je suis au Congo. Bon, je peux être aussi partout. Ça ne me gêne pas, je suis à l'aise. Je suis à l'aise et étant missionnaire, je n'ai pas vraiment de choix à opérer. Je suis très à l'aise ici. Je suis très à l'aise. C'est sûr? Oui, je suis à l'aise. Merci ma sœur. Il y a une dernière question pour... quels sont les rapports, les relations entre l'église catholique locale et l'église kimbanguiste? Comment sont ces rapports? En tout cas, nous vivons bien qu'on ne partage pas la même foi, mais il y a une cohabitation. Chaque fois quand il y a un problème chez nous,
Parfois, nous recourons à nos frères kimbanguistes, par exemple, pour la musique. Ils nous aident beaucoup pour la musique et ils ne nous ont jamais posé un problème. Et si jamais aussi il y a des manifestations chez nous, nous leur donnons aussi des invitations et généralement ils répondent sans problème. Donc on n'a pas de tiraillement, on n'a pas de problème tant que nous tous nous prions un seul Dieu. C'est-à-dire vous vivez dans la tolérance, le respect de la foi de chacun. Voilà, c'est ça. Merci to tuna pona bat boyo walingala mingi bande kuna bisope bayoka bayeba papa tozali wapi awa tuyosaki nani awa tozali na Mokamo Sekaye ngai nazali chef ya secteur ya Mokamo. Ça signifie quoi? Mokamo ezali secteur nazo gérer 18 groupements, nazo gérer 168 villages chaque jour. Nazana ba rapport nango na sala misala na ngai nazana nani. Donc awa tozala Mokamo na secteur ya Mokamo pe na territoire ya Masimanimba na province ya Pelo. Te nga na Kishasa te. Na Kishasa naza ko vanda. Nesiko na ya na vanda awa. Bande ko nga ba sepela ba mona ke non ngai na ko sala musala wana, c'est pourquoi que na ya wana na sala na Mokamo na sala. Mais chef lieu ya secteur ezawate, chef lieu ya secteur eza 30 km. Na Kwaya, Mokamo c'est Kwaya. Donc mais on appelle ça toujours Mokamo. Bon, Toyito yé balijou parce que Lingomba Tata Simon Kimbangu Mobeko na liboso isengeli ko tosa leta. Rapport nini l'État za kanangwa neti bino na secteur na Lingomba Kimbangisme o ezali représenté na paroisse ya Maman Moulolo to Mokamo. Bon, en réalité biso tosalaka très bien na église kimbangiste. Nazwa ata problème mokote na mona ke kimbaba kimbangiste wa benginga eke na comité. Je suis vraiment partout na komaka. Bien que tozotamola makolo, bien que tosani, mais on fait un effort pour arriver là-bas to komaka. Même les bazotonga ba ndako wana na tinda ba élément na banani ba jananga ba kenda pour que ba pesa bango mabele, sable, pour na ba brique, ba pesa bango ba mabanga tout ça. Donc je suis vraiment en très bon terme. Et de deux, famille nanga mobimba parce que mboka o ya mama nanga isa à proximité wana ya église kimba ya paroisse wana. Donc famille nanga mobimba ba sambela na église kimbangiste. Donc relation isa vraiment il y a très bonne relation et les pasteurs même papa Taye aza tata oyo akolisinga, donc ça veut dire que ayebinga bwana muke ayebinga boite ayebinga mwana muke ti to koli na maboko na bango. Donc tozana relation très très bien na église toko soki sa mobembo na biso na paroisse kimbangiste Mama Mwilo Mokamo wapi epai banso tokolanda makambo mantina mpe mamotuya maema salama mpe mamona na kakuna. Lingomba ya Tata Kimbangu ekolandaka organisation administrative ya l'État. Mpona yango paroisse ya Mokamo ezwami na section ya Mokamo, territoire ya Masimanimba, province ya Kwilu. Lingomba ya Tata Kimbangu ekotaki omabele ma Mokamo na 1968. Na tango wana section ya Mokamo ebengamaka na nkombo ya section Galangi. Basusu bazali kobenga yango section Lobolo, basusu kutu Bulungungu. Nyonso wana ezalaki bakombo ya bamboka oyo esingi paroisse na biso. Kasi lelo paroisse ya Mokamo ekobengamaka paroisse Mama Mwilo. Nini esalaka ete paroisse ya Galangi ebengama lelo paroisse Mama Mwilo? Dukakeri munzu muleri mawite mapiba mugomoka tozalaka na ndako na herbe ya 20 to na ngonga ya 20 na butu na dosa gwifa mudu obejika koko
tugangula nzo toye koyoka mutu atoke ndako tofongoli ndako amiye saduka gigi ibada la mama ilonga lineni disikre ngana bimi boye libanda nazomona mama na sani ya sikre na libanda buna mi baga magi mugumudula le baguka ilenje ka papa shelu ilenje ka mwana wa mi papa Salmon tuesa tumudula longa disikre na bimi libanda na kitisi esani biso mibale tokokite na zongi na ndako na bengi papa Selo na mwana na ngai papa Salmon tokitisi esani wana na se longa linini sikre foi sani ezalaka munene makasi sukali etondi na kati bongo sani oyo bino mibale misatu bokoki kokitisa te ye moko mutu moko azomona yango ndenge nini bokamwaka te mpile njia yanga senda adudodo diguisha ya momugachi ndenge ye azalaki komema bango mwayeba ezali te nsima nango nini eyaka togama tungirisa munzu munju yetu tusamesa tosimbaka tokoti na kati ya ndako totie likolo ya table to mesa buna ye mama usangila munzu uyanja akulomba esambu mama akoti na ndako abandi kobondela unsuka yisambu udugonga idimbo adu akimi na yi mulumi yana ambunzu nasuka mabondeli atie biso bilembo papa na ngai mama na bana atie biso bilembo na kati ya ndako buna mudu solo la kuhwa duenji dusenji kadu dumugwi mama uduna mbidi ngolo pardo eno ngambila go idiri kadu yenu gujidi tango na koti na ndako na zwi fufu pona pesa ye alobi ngana kolia te po ngana le mingi kote na wuti buna do hirika lako mugwe bita do sadira do savunga ya mlimpa mama wa mungu dalagi ugadula abasa mbilo ano gadiri mileri mami yeshiri mileri mami mingi kashi yeshi godu lo shimgima gega logo mioko na ngonga ya kolala na bongisi mbeto na che dra na kati ya mbeto na che liputa na ngai ya sika na ebisi yake nde kolala tango akoti boya moni bilama na alobi te bolongola bilama nga naza bilama na ngai ebele kasi azalaka na saki te oyo akokumbela ba bilamba na kati ibuna mudu bida tudula ma 3h mapiba ubeji ga mesa tango tolali tokomi na 3h du matin toyoki mutu abeti likolo ya table likolo ya mesa abeti po ete tolamuka abadu ambilambe ami haya ntuli sikre buna mugu mudurika sikre undo malonga usema goba masikre masadu umpa ama mali nunuanu bene munzu yana ali di moshino hani guri bundu kiduka hani nike tango abeti mesa tobimi ayebisi biso ke awa nga nalingi nakende yo mama kota na chambre pesa ngai sani na chela bino sukali nazwi sani na che acheli biso bakopo misatu alobi mibale bino na ndako bomela moko oyo bopesa na lingomba mpo ete ba lingomba pe bakoka komela bonalo giduka dugiri ke la mu 3h do dumuzangu la long tesadusa hanji tumusamudu tusenda nambali gwa mu moshwi sasa ebende yi munami Salmondo numusu mamusuwani mumbukale mama ubila kaka na 3h wana tobimise libanda totombole sukali topese bana mibale kaka na 3h du matin bakende kotika ye kuna na nzela bana pe babimi bake batike na nzela wana bakomi musika te mama wana alimwe na sani na ye kaka na ngonga wana bon likambo ya zolo ya mama Mwilu likambo mibale ya mama Mwilu na nzela ayelaka mama Mwilu meku basati longa sikre agasa munde mama leke na mundu luwe kusalanda muna nim amebisa bana zolo ya fyoti yande mama wunde tera mugena matanga leke kusalanda muna mefa ibona bebisa bana boya zolo yande kima ve bana yayi boda kituka bantu boda potampe bantu kumona mpashi ve namonaka mama wana na sani ya sikre
kuna na village biso tozalaka na ebembe mwana ya leke na nga komone lowelo atikaka bana mibale tozolela na mwana mama wana ye na sani ya sikre na simbi sie sani ya sikre na kitisi mama wana yebisi ngai likambo nini alobi te nazolela leki na nga akufi atikeli nga bana mike alobi ngai azwi bana wana bango mibale alobi bakosala eloko te bano bakokola malamu bakosala eloko moko te kitisa motema moto asi akei kasi bana batikali bana bakokola na bango malamu nge samba nkinzamba munhu muke samba katolika ani katolika nzamba na BTV tala nzamba na BTV kimbango wana bwala pe bazai osambelaka wapi ya alobi nga asambela naza katolika alobi te wana eza eglise na biso te eglise na biso eza kuna na paroisse esika papa Zai Mawete azali na paroisse Kimbangisi bon agasa munde papa mosi agasoka munde dilonga sikra ke kilo mpira ngeke kwenda tanke mutindo buna papa ila makorena zipira mayanji mendo ke pira unena telefone nganga ibuna papa ila lo Fernando tavana mpasi atavana mpasi lo Fernando ale akora siba tateka banyoke na mfinda fambi na mfinda mama azoyebise boye na wuti kokutana na tata moko kuna azoyebisa ngai ke sanya munene boye na suka na kati azomema ngo ndenge nini nana mumebinga nge ya lobi nga na bengi yo te po memela ngai namoni ke papa wana azana mayanzi mine bima ye mama azongiseleke wana papa Trifon nganga alobi liwa ya papa ne kozala mabe makasi na bomoi na ye epe ayaki kokufa na liwa ya mabe banzoi nde bakende kobome na zamba banzoi bazwaka ye nzoto mobimba tikino babomaka ye waga somo le magasima mamunde betu lala ndamuga lala fome kwenda ira kusama ndikawa na kimbango ayebise ke mama to lala wa po butu deja ekwei alobi te ngana olala ote nazoke lala kuna na paroisse Kimbangisi nde basukaka wana azina tata mwana mulimo sana papa pasteur tango likambo ya mama mulu oyo bapesi biso témoignage awo alekaka awa ekoyaka bayebisi biso ke yo nde moto okomaka mokanda otindaka na kinshasa pa ya papa jange na kontinga mpona kopesa esango ya awa likambo ngo eza solo ingeta likambo wana ezali ya solo ntango na yo ozalaka selo bien ezalaka longi nazalaki ka katesise longi ingeta me ndenge nini likanso na eyelaki yo poko wa mokanda olingaki overifie so eza ya solo to lokuta bon histoire wana tosalaki yango ntango révérend pasteur Kasuku ayaki awa ntango aye ye azalaki pasteur na Kinshasa ntango ayaki awa topesi ye histoire wana oyo bamama bamonaki na ye papa Cielo araconte yango sikoyo papa pasteur Kasuku alobi eza likambo moko munene bon lokola pe ezali bongo bokoma mokanda totinda ngo epai ya papa Fumalongo po te mokanda wana ye moko nde akopesa bino eyano ya likambo wana yango wana tosalaki mokanda wana tosali mokanda po discussion ezalaki mingi na kati na sous section oyo bamosusu baza koloba sous section Galangi bamosusu Lobolo bamosusu bon Mokamo bon précision ezalaki bongo biso lobi papa yo moko na événement yo biso tomonaki précision nyonso to ezali pa na yo moko Nzambe oko préciser biso tokoki kopesa kombo nini na kati na sous section oyo yango wana mokanda wana topesaki yango ekendaki na ye moko révérend pasteur Kasuku na 1982 alors révérend pasteur Kasuku akendaki na lettre wana eyano mokanda wana pe eyaki ntango mokanda wana yawa eye kokomela biso totangi mokanda ya papa Fumalongo na signature na ye moko penza akomeli biso alobi na makambo nyonso oyo bino bokomelaki ngai na makambo ya sucre
na mama oyo bomonaki ezalaki mama na ngai za mama Mwilu. Donc sous-section na komi sous-section mama Mwilu. Mukanda wana pe totangaki na ndako ya Nzambe. Donc mukanda wana yelaki biso kaka na ne wana kaka ya 1982. Yango wana précision ezalaki pa na biso yango wana oyo papa Malongo ayebisaki biso. Yango wana kombo oyo donc tembe c'est là pour na kombo ya ya section bingeta. Kombo est changé tokomi yango tokomi kaka sous section mama Mwilu. Yango wana to changer ki kombo wana. Gai mama Mwilu, gai mama, gai na kei. Yambo mama Mwilu amonana na paroisse ya Mokamo, tata Simoni Kimbangu nde amonanaka liboso kuna. Mposo mibale yambo ya boye ya mama. Mokolo wana ezalaka nde boye. Mokolo ya likambo papa Simoni Kimbangu wana nde tozolobela. Ezaka tokotaka église ya Tongo. Ta tokoti église ya Tongo tobimi. Tanto bimi na ba 6h wana, ba 7h to panzani. Meta tozobima na kati église mupepe siko mbula na Tongo wana na ba 6h wana 7h. Mbula penza yindi makasi koto. Mbula tozozwa bambangu ti toke. Ngana kimela pe mbangu na ndako papa Diacre, papa Zai Mawe. Naye na ngai na bana mama na papa Salomon. Tokoti na ndako papa Diacre. Ta tokoti na ndako siko papa Diacre atelemi liboso ya ndako. Ya ndako ni mupepezo ya mbula penza. Soto vana salon. Siko papa azotela koto na nzela. Azomona papa moko azoya. Papa on a direct akoti na l'église, na kati église. Papa Diacre abengi sabe papa oya. Azomona papa moko ye wana eza église. Papa ndaka te boyi sabi makuna. Aya okota kutuva na ne koto na ndako. Tozipe mbangu wana tito ye. To koma bona porte église, to tala boy. Papa Moulai. Bon Moulai a toboli toiture. Moulai donc ingoto bala penza toiture papa. Biso kutu e bangi total. To sane trozonga moi sima. Ti esprit tinga ka toyi bisai. Ne papa ya tingi biso. Toki, te papa. Papa Diacre abi bima koto to kena ndako pona mbula koto bavanda te koto za église.
toke na ndako ne kuna ya lobi problème ezake nazoya biso tozwi mbangu wana ti na ndako papa tokoti toyebisaki azoya ta papa bimi na kati ya ndako papa wana tamba bimi na église poya ko aya na ndako papa diacre tozomona papa na zaki mulai mesiko akomi mukuse tango alongwe wana lokola église ezaki wana alongwe wana ayawa aye esika ya tribune ya basali tribune na seko ya motei place wana aye azo le colonel tout yango na mabele lokolo ekoti na mabele mesiko ninga zaki wana biso na distance wana na papa diaki tozota maloba nde aza koloba awa lokolo eza distance toza koyoka ngo te tina sima aye akoti kuna ntango baye bavandi kuna azopesa papa diaki ayambie balakise disika libondeli mpe eleki wana ye nde papa apesi libondeli ye papa wana apesi libondeli na nsima ayebisi papa diakre zwa bible zwa chapitre tel lokola biso tozalaki mpenza mémoire wana mpenza ya koyeba mpenza donc akolanda likampani ezali te tozosalaka ndenge wana kaka siko mbula wana mpe ndenge eyindaki wana lisali kaka kobeta neti mwa ndenge wana ebeti mpenza makasi te kitovandi wana lokola ezalaki systeme papa tovandi asipa chapitre wana na nsima ya lobi ngai nazotambola na ya na secteur mokamu ifuna kende kitoi nazotambola naza na mobembo eza na ngambo kuna na ngambo ya kitoi ti nde tovandi wana na nsima papa alobi bon lokola ozokende kitoi bana ngai na papa salomo wana mpe aza na ngambo na mbankana alobeke bokende kotika ye ntango toke mpe na kotika ye wana ale tomoni kaka mbala moko papa abungi mpe kaka ndenge wana toye topesi rapport tesi papa diaka makambo nini wana problème eza te kala mingi te yango wana toya koyoka mpe mama mwilu malgré ezaki toyebaki teke mama mwilu kala te mama wana mpe ayaki kobima na sukali aye kobima lisusu mpe kaka awa ndenge mama auti koloba ayaki kobimela na nzela wana banda tango papa simo ayaka na tango mama wana ayaka elekaki basanza bulu ezaki mpenza basanza mingi te ezaki kaka basanza kaka donc sanza kaka yango wana elekaki mpenza basanza te kaka sanza yango wana mama wana mama mpe ya tango aye kaka le même bachapitre oyo papa apesaki mama mpe apesi mpe kaka bachapitre mpe kaka yango wana apesaka mpe bachapitre wana tango ayaka bosola mnone na kikongo tozosola na kikongo bomonaki elembo moko te ya différent mpa na ye par rapport ya bato mosusu ntango elembo ne siko nde elateli kaka ndenge mama alataka na nde tomonaka na bafoto mama mwilu nde alataka nde mpe mama wana alataki na kitambala na maka donc différent eza te bongo ye mobali ntango ayaka bomonaka likambo ya bokeseni apart tayo azalaki molai tayo wana ona mokuse ona mwaka saki moko boye esili ye tomonaki bosola kaka na kikongo na kikongo mpe kaka bon yo olobaki na biso ke avant mama mwilu aya papa simoni mamudayi biso awa ezalaki ndenge nini kukakeli kakagoginigida papa se Emmanuel mvula enoganga tudula mawiteri tubadala dado duka kuni mumbu wakamnyo mnusaganduka polo limpembe kupensuka munu mumabongu limpembe ungila munzunzambi ndenge papa pasteur Kakesa Manuel alobi ndenge papa wana tomonaka ye mokolo yango mwa mbula ezalaki kobeta alataka polo ya pembe na kilote to coupe ya mulai mpenza nde aye kokota tomonaka ye awa nsima nango ntango ayaka alobaka nini alezaki shika koso mangila munzunzambi pashe ludumo papa salmo pa Manuel amindo musenji mesa mukumusenda papa uduna papa yo uduna tango akoti na ndako ya nzambe papa Seluzai Mawete atindi papa Salmon ti papa Manuel Kakesa bokende kozwa papa wana eza ndako ya nzambe avandaka te bozwa ye aya awa papa wana boyaka
ibuna minido papa shelo zangu luka yebeni ti weso musenda ulemvu esabu mati munjwedu na minute wana papa Seluzai aye kuzwaye tangu azuye bake na ye kuna papa Seluzai mbali nayo oui mbali muna meso ngila munzu ulombe sambu mugivovu malombe sambu kunsuka isambu ihwa uyanja kutusaidi mbwa mbunzu adu akima tudu kakelimo tangu aye akoti bakoti na ndaku abondeli ibondeli na kikongo oyo ya ba Kongo na sima libondeli nda yebisi bango bafukama abandi kotia bango bilembo na kati ya ndako ibuna le kwambila pashelu senda bible pashelu se bible uyanja kumulese kapu uyanja kumulese kapu mekake ndi 12 ibuna ikabila mumudu lelo ngagwisha mvula jikahita na sima yebisi papa Seloke zwa bible tant papa Selo a zwi bible akomi kolakisa ye ba chapitre wana ezaka 12 na kati ya bible oyo apesaka ba chapitre 12 ezalaka ibuna mungu hanga gokuhwa babudukulambe pashi jiki jana mmokaji kanzu pashelo abasambi pashi kwejikaga mayuka kwela kuyinza mudigida kupema lombo ngumungu mapitali pamba nasuka tuni papa Selo awa na kati na ndako na bino pasi nini bomona papa Selo azongisi bandanga na bala mwasi oyo vraiment maladi na maladi abelaka mingi ayebaka te pona nini buna papa yo ga hane réponse mama yuko yinza kwenje kwadugiri mutulu imandi nzambuka mushiri ibuna ayibuna mbiloge bahirika mujima ana ayiloga lira ukalira na mama yu réponse papa Selo papa wana yebisi papa Selo kobanga na yo te pamba te mama oyo kobela na ye ewuta na libuma mama na bango kaka yo nde okobongisa bizaleli na yo mpwete olela bano soki obongisi te bano yo kolela bango te unsoko duwangana I wish mudondu woni nukukala ukulu kwaji mbubu atangu jikimi na tuju kusala jisadu toji wana ibuna womo shukukala unini magasa mvula mbiye safunja le awoni ubuntu go bwawone magasa wo kulu kwaji kirigi ukwenyigo kulu kwaji na mama yuwaye yi uyinza kwenje kwa kutunda ukashita kifuji ya ilombi yi na sima pesi biso lisese wana lobi banzete mibale moko eza ya kokauka mususu eza matiti ebele kasi oyo eza matiti ebele soki mbule ye to mupepe ekweyaka me oyo etelema ekauka mama na mwasi na yo ya kukufa te akutikala kaka bele boye yo kotika ye ya atikali muna baudukulambe mbule nukwi ya balesa mbule to hangala njadu mbali mukashimulume papa ya bao sambia mbule ngala ngide na Sodomu igomoro na sima tuni biso mboka na bino wapi papa Seluzai alobi mboka na biso awa na Galangi abi a mboka wana ekozala Sodom na Gomor buna adu fukama na adu akimina tulomba lemfu ale kunsuka lokonje kuti ku response na sima tofukama biso nyonso tosengi pardon mais ayanolaka biso te muna dora ka senjiri pa Manuel pa Salmo mindo no musu pardon ibil to ba pa shela ba mindo no boguli mbabutu muri bundu muilangi no muhwi ibuna bana mabogula mbabutu mesa mudwala ye uduna mbilonge ne godiri kusamba butu igweryo mu voyage na sima papa Selo alobi atindi bana boke na bilanga na biso bobuka nana boya kopesa ye po ete akoka komema bana pe bakeyi bazwa nana tango baye bapesi alobi te ngai na komema nana te botika koteka yango papa Shela bao zambi senda nzuku ganga dumugwi papa yo wesa koti kikwengi ho ibago hospital obonga jangene koti mpile kuli nzuku lo papa Selo alobi mama kalingela yenguba wete alia kasi na secondo ana papa na penza bandi kokosola makasi afisi bango moyena lia nguba ezali te pamba te nazokende na hospital abonga
pashelo abao zambalemba limbi ngira mundu senda mbongo jo jumadonda tumuwe sumba mbi mibangi papa uduna abao sami mbongo jumadonda je na sumbenu yima weno na bologu nwa ya hospital wa mbefu lono fana dila ata kunziye njimbu jumadonda je bundu papa selo ayebisi na mama ke kota na ndako zwa mbongo makabu yaka opesa yepwete amema kota kukenda kendo somba biloko kasi papa na lobi te mbongo wana botika kusomba biloko pwete bopesa batu bazana opito na boloko pwete balia yango bido na kati ndako mwa eboli ya mbongo wana ezali te buna mudu dola ho nsuka kaka wega ho teka dugiti torigeri musuwa ana kuno mumbuga ale modu bila mumbuga suka ezalaka wana bapesi bana bakende kutika bango akende kutika ye na nzela papa Manuel na papa Salmo bakomi kaka a 0 metre papa wana alimwe na ye baye uzonga koyebisa papa selo ke papa na tomoni lisusu te asake na ye asuisaka wana bon uta nazomisho question mboka oyo papa alobai ke eza lokola Sodome Gomora eza mboka nini Kalangi na awa ngeta yango ane ezomo ya banzete wana siko tango bino boza babota mboka wana no ngeta tango bosengaka pardon ndimaka ngo te yanolaka bango te bafukamaka tango basengi bolimbisi yanoli bango te donc ndimamaka te oui. Ah, mais c'est grave. C'est très grave. Très grave. Papa mboka na minute oyo ile toujours rêver eza penza na bamikolo te mboka na liloba wana ya papa ya mama alobake papa alobake eza Sodome na Gomora donc banda na date wana tinde tozokenda wa soki okoti na mboka wana bamikolo penzo bakomona ke mokolo azate kaka bajende batikali wana na mboka bamikolo bazate mezaki na bato ozomona bato tala mulai tala munene mesiko bango tu bazate mo vanda jeune mo gana ko pasola menkanji ti bana beta balek mo gana ko pasola menkanji mo na papa banjika même na papa moshi ayo bon ame wo basikati molokai ame tu de mama orosa kola ame vara pirina munu pirina pesa munu mas daga tu de kato ngege njanje pida pesa ngege masa nanke tango nazalaka mwana muke na village Kianfu nazalaka koteta bandika tozalaka bato balena kama nanga moko kombo na ye Rose Kola toye komona tata moko aye kobimela biso na kati ya moyi asengi biso mai tango asengi biso mai Rose Kola azoyebisa ete yo longwa oza salite mingi oya kusenga biso mai bon ya basabe ya dada wa ile ngani ay muntu kamego ngo pamema ay muntu kamego dada wa ile ngami yala ayo kata magela makodala mamwana mugondo ayebisi mwana mwasi afingaka ya ayebisi boyi ke yo tata na yo aza lokola ngai te po finga ngai na bomoi na yo okotika komona ata mwana te okotika la kaka bongo mesa kungena basema mama ngeti ngefika mona boso mama yina munde ve papa me baga kiti me pesani me kota nanzo me baga masa tiri kobo me tulula me kwa nansha mutalaka me tima de kazo mu ye bisala mu pesani ti ya me vana me baga kambele ko vana molokai ani paso de kazo une pesi 4 zole metela na molokai zole ya media la amenwa masa tango yebisinga yope mama okofinga nga ndenge mwana mwasi wana fingi ngai alobi te na telemi na koti na telemi na zwi kiti na pesi avandi na koti na ndako na zwi mai na ye kokitisa na ke na sa mutalaka na timoli kasu na sokoli yango malamu na pesi ye tango na pesi ye akoti loboko na god na ye abimisika mwa mbeli apasoli yango
azwi bipesi mibale azongi synagogue mibale wana abandi kolia akasa bonde mama merci bonde papa ta nzala lo yande veve kumana mpasha kuna ve merci ngekajinga mvula na mvula mama ngemewa bonde mumewa papa shebanjela le ya kwenda tango asali bongo ayebisi ngai ke yo mama ngana kei me kasi yo kotikala libela na bomoi na yo okovivre mingi awa na se mabele yango asimbaka nzela akeli lelo mefa mesa ke mona dia azali akufa misu ti lelo abota pe te bandaka elaka na bapesa ye balakelaka ye ti lelo abota te me lelo toloba akufa misu akomprenaka ke lelo komaka wana papa Simon mort peut-être ça va faire en tout cas ayebaka te kaza papa Simon mona pala kaka vite likambo ezali mpona lobi mpona sianzema oyo boye komona po tozalaki ndenge tokutani na batata surtout batata oyo nyonso bakufa na bango soki ozomona bana oyo kaka bana oyo ya bana na bango babuti yango namoni mboka oyo mpenza eza développé yango wana tomoni ke awa na koti tosala nini tokoti réunion na bamama na batata tomoni ke we mboka avant ebonga tokosala ndako ya nzambe tokotonga ndako ya nzambe toti programme tuzi mabanga oyo ya minene tuzi mwa sima tobandi kobeta deja ba brique ya sima ntango toboye komona boye tolobi te ava totonga ndako ya nzambe ifu tosala programme totinda papa diacre akende tina nkamba tosala lettre topesa papa ye moko apesa biso plan ya ndako ya nzambe parce que mboka oyo eza mboka moko ya développement tokoka kotunga tosala te ndako ya nzambe oyo lokola soki ya bamimpe totia kaka programme ye papa moto apesaka programme ya plan yango tosalaki lettre topesi papa diacre ake na yango te na nkamba tosalaki lettre depuis le 1er juin 2014 napesi papa diacre pesi ye transport ake te na nkamba azwi mpe bambuta bato ya bapaster na biso kuna bamemi ye te epai ya papa basoli na papa apesi lettre alobi papa na ye kozwa plan toza na programme mpo totonga ndako ya nzambe ya matériau durable apesi papa lettre papa alobi wi nazwi lettre na bino azwi yango ati na poche nakotinda moto akoya akosalela bino développement akotonga bino ndako ya nzambe papa aza na nkamba atindi biso message biso nyonso papa ata moto moko azalaki mpenza na esengo te papa apesi réponse ke moto akoya olia apesa biso plan nani akoya tozalaki na badute me nzoka nde plan ezalaki kaka ya ye moko tata molimo centre te na ba 1900 ba 2015 wana te komona papa pasteur Eugène Kibwe apesi biso maloba bozana nini ko tozana mwa tol ifu tutunga mwa ndako tutunga kaka ndako ya nzambe tala ya bon namoni boye botunga nano te ndako ya nzambe ngai moko nakoyeba botunga résidence yango na totungi résidence oyo kuna wana ezalaki programme tol wana totunga ndako ya nzambe alobi botunga nano te ndako ya nzambe ngai moko na yibi totungi ndako ya nzambe na 2015 deja yoko kuma alobi te lokola botungi wana ifu tutunga na ava tutunga ndako ya nzambe tutunga nani oyo résidence po soki papa akoya soki bapaya bakoya résidence ifo ezala ya bien deuxièmement aye kotunga résidence atali te amoni ke soki na totongi kaka deja ndako ya nzambe oyo ya batoiture wana ifo totonga nini tribune yango wana atongi tribune toye kokanisa c'est-à-dire papa nde atindaki moto nde aye komona na lelo ezali papa pasteur Kibwe
yango wana papa azalaki kotongawa ezalaki recommandation ya ye moko basi mohimbango kyangane Paraso ya mama Mwilu ya mokamo etondi bikamo na ndenge ya koloba te. Kilumu ina mumona makambo ina. Tika to bandana no kolobela likambo ya katini ya mai oyo ekangama kama mama dirigente ya choral oyo na tina ya koboya kokende kosala mosala amumeba kaso kantine yango ezala ndenge nini mumeba kamasa bien muge kusatombuka tina bwala na kukuma nanzo mubaka sonde mutulula yo some kanga na munu nantu muge mona vempila kutulula kana minitu 5 pilini yoge katuka ve ndinga kwisa na papa ser ya kwisa nanzo ya tula bisambu ayame kusa tula ame age songa munde shima maboku zole tulula kantini mu tula mpe maboku zole mu tulula kantini yo bwana ntoto masa kutiamuka Ntete masa vanda tiamuka ve ntete masa vanda tiamuka ve ayo vanda na ntu ngeza baka vende kilumba kitatu kegi kilumbu ya boke salabi sala libundu
sana kinge kwenda baka masa ubiena kwesala bisalo na ngena fini eza bave mukwenda na masa ya kubaka na suka na mfinda ve yoke mfinda me mukwenda baka masa kantini na yo kangamana ntu yo sala ntangu kwa obiemba minute kwa yo umela mingi nantu ntangu mingi shi yo katwa na masa na suka shi na 5 na 4 betwe kwenda na masa na mpim na mmekusa bashika 4 mbetume kota na masa 5 betume kusa tombuka 6 à 7 na kusa mona 8 mume kanga na naso na nantu bantu kwisa mingi ti bana na bana baleke ti batata ti ba mama boge tala mun pila kutulula yo kelve yo ina papa ser kwisa ya kusatula bisambu yo ina kantini so yo tulukana ntoto na ngebaka vengindu ya kuchamuna masa pila na ntoto veyo lebwa veyo vanda bwa ve so me kanga na kaka na nkata nantu pila kubuje kelve po pila ya mutelema ngevanda na kubanga ubienge balante to bienki mutindu yo salamana ngega apuna ashi mumona ka mun po pilini likambo to yoki mama lo dike katine kama yana mtese kimoja solo ezali ya solo elewa na mbola nini ezalaki na 1990 tangu yo baye ko benga yo ke mama dirigeant kuna katine kama ki est d'abord ndimaki kama bon nandimaki ngalobi lokola mama nkengi ayaki ko benga ngai na mitan wana nga nazalaki catéchiste. Alors baye ko benga nga balobi kuna esi ngindi kende malamu kende noki po ete yo kolongola okia libondeli po mama kantine esekanga ye na kati na motu ngai pe nasimi nzela na kei ntango nakomaki kuna na mboka sikoyo na tuni likambo nini mpenza eleki nayebi okuta ye atelemi fixe kantine na mokolo na likolo ya motu akitisi maboko na ye kantine eza na likolo ya motu ekangami kaka ndenge wana ye azolela te avandi kaka bato batondi sikoyo nazotula bon likambo te tobenga kaka tata nzambe ye moko nde akosala miracle na ye toyeba likambo esalami awa na kati na mboka bon epesa efe epesa mpe leson na kati na bandimi mpe na kati na bato na kati na mboka na likambo esalami awa natie libondeli ntango natie libondeli nalobi tata nzambe yo moko nalingoba na mokumba pesi kopesa biso yo moko osala miracle na ndenge na kantine ekangami na mutu na mosalima yo moko okokokitisa likambo oyo po ete bato bandimake biso ya solo tosambelaka nzambe nasilisaki bongo nakomomisa tata mwana mpe limumu santo amen nayebisi ye simba kantine yo moko simba kantine kitisa kantine ye mpe asimbi kantine ala akitisi kantine wana ya mai me mai esopanaki te nalobi kamata kantine na yo na mai na yo tia na ndako alors nayebisi mpe mama nkengi mama Trésine Monzezi nalobi musala oyo ekobenga na ngai tosi tosali yango bato bakomi kokama balobi mama dirigeante kantine ekangami ye na kati na motu donc papa longi aye atie libondeli kantine ye moko ayebisi ye simba kantine yo moko kitisa yango kasimbi mpe kantine akitisa akotisi na ndako me likambo ya kokamwa ekamwisi biso donc bato bakamwaki na pere na ye mpe kutu oyo abotaki ye amonaki likambo wana mpe alobaki ato ya solo mpenza lingomba oyo biso soki tozo kosambela te mpo tomipesa na biso na makaya na masanga yango wana me biso toyebi ntina likambo oyo papa na ye azalaki koyoloba ndenge wana na ntango nge katwa na masa ngindu nange kuvandangi ngindu nange kuvandange nge kwenda kusa bisalo nkana mfinda na kwenda mfinda shi donc ya mwana ko
yango wana tozana nzambe akanisaki yo katine ekomaki ekoti na mutu mpo ampeshe yo okende mosala wana donc omoni likanisa yaki yango wana tozana nzambe akanisi yo kati na mutu te mpo outa kotoka mai ekomela me nde mpo likanisa ezalaki ke nsima ya kotoka mai natiki na ndako ale nakimi nanga na bilanga mosala lingomba oyo etikali ezali te ya monene mama ezali te ke bien omemaki ngambo to te nzambe asali aponaki yo mpo likambo na yo eteya bato mosusu sikoyo yo en tant que nganga nzambe likambo esalamaki pa mama liteya nini tokokozwa na kati ya likambo wana bon liteya tokoki kozwa mpona tokoka koloba te mokolo ya misato ezali mokolo oyo biso tokosalaka misala ya lingomba tozala na likanisa ete mosala ya lingomba bakola bapesa biso mikolo mibale mokolo ya misato na mokolo ya mitano tokoki kobuka mibeko wana te ifo tomipesa mpo te bato mosusu bazalaka mokolo ya misato na mitano bake komipesa na misala na bango alors yango wana esengeli ete totosa mibeko ya tata nzambe oyo ye apesaka biso mpo te tokoka kozwa lobiko oyo ye aza kobongisela biso na mikolo ya suka tokolikia ete likambo ya bokangami ya kantine oyo na moto ya mama dirigente ekote ya biso banso otango bandimi ya paroisse mama mwilu bazalaki kotonga tribune oyo tozali komona elenge mobali moko akangaki yango foto esokolaki ye foto wana aye komona elongi ya tata Simoni Kimbangu na suka ya foto kokamwa mokolo moko ezalaka na mardi touti na eglise ya Tongo sikoyo toye awa na ye na résidence kuna mpona zwa programme ya mosala mpo tobandi obeta brike ya misala oyo ezosalema awa tobeti brike ntango toye mpo tozwa programme wana tozwi mpe programme nabandi komata nakomi mpe esika wana esika tribune na Muteyi ezali apres natelemi namoni keno banda batongi tribune oyo en tout cas tozwa ngo nano foto te nakozwa yango foto mpo eza mpe ntina mingi ntango nazwi foto na le 7 janvier 2020 nazwi foto apres nake na ndako nabandi okontrole ndenge nazwaki foto yango nazokontrole namoni boye foto yango namona lokola image ya mutu image ya mutu oyo ekozala ndenge nini boye nabengi bandeko bazala na mopanzi nayebisi bango nazomona na mopanzi awa eza na image ya mutu botala nano nga mutu nazomona pamba ou bien eza na bato mosusu bazomona botala nano bino soki bokomona pe ndenge nazomona bango baye batali bazoloba réellement tomona penza eza na image ya mutu oyo papati oyo papa Simon nabi papa Simon ya ndenge nini lisusu oyo papa Simon nabengi bato ebele nabengi papa ingénieur ngabi papa ingénieur ya kotala nano foto oyo biso tolongoli awa na tribune obima na foto ya papa Simon Kimbangu ya liputa ya alobi bino bozokosanga vraiment atiaki pena tembe makasi alobi en tout cas foto oyo nayebi nano te ti vraiment mikolo pe eleki ezalaka na mois de en tout cas na bosani mois ya alingaka voyager papa abengi ye kuna na Kinshasa po na programme ya misala yango ntango aye alobi ifo nakende na bafoto ya tribune oyo nga moko mpe mokolo mosusu natie tembe lisusu nalobi te ifo nalongola lisusu foto ya mbala mibale obie mbala misato natala nanu eske image wana ekobima te ekobima lisusu te foto wana ekobima obie ekobima te na ye mpe nalongoli foto eza mpe na carte mémoire donc bafoto misato
na ye na longoli mais oyo ya liboso ndenge na longolaki ezalaka ndenge mususu ndenge ebimaka na papa Simon Kimbangu oyo ya liputa mais oyo ya mibale wana na ya misatu en tout cas eloko moko eza te mpo natelemaka kaka place oyo nga natelemaka liboso oyo nakanga foto wana foto nakanga donc place wana nakanga place wana alors ye papa Simon abimi kaka na coin wana place batie étoile ba étoile wana mibale wana donc place nde abimaka papa Simon Kimbangu ya liputa kaka place wana yango wana toye to comparer papa ingénieur ayepe to bengi photographe oya photo minute wana alongoli asokoli yango biso nyonso tu en tout cas to moni que réellement ezala penza papa Simon Kimbangu oya liputa yango wana nde na succès wana kombo tata mwana pe mulio mo santa ezala le 7 janvier à 2020 tozali 7 janvier 2020 ingeta okanga photo on appareil na yo ya téléphone ou bien na photo pe appareil ya photo munene ete na appareil nanga ya téléphone est-ce que vous êtes photographe ete nazala nanga photographe te okanga on kaka ndenge wana par curiosité nakangaki yango kaka ndenge wana donc namoni ke no nakanga photo po ezala kaka na téléphone nanga na bandoka etala image ya tribune na biso ozana na téléphone wana téléphone yango kangile photo téléphone nde display ebeba oyo mususu ingeta photo yango ezali na kata carte mémoire ezali ti sikoyo mpona bino bata mokambo eza mpona yo moko d'abord kobima ya papa Simon Kimbangu na photo wana likolo ya tribune wana eza elembo nini ya signe nini en tout cas tomoni ke réellement awa na paroisse na biso tozala kaka na papa Simon Kimbangu ye nde afandi awa yango wana ko toshanja na slogan a partir ya wana tolobi ezalaka tobanocha paroisse mama Mwilu oye 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 mobateli ya Lingomba mais à partir ya wana tant toye ko mon événement wana to changer directement paroisse mama Mwilu oye oye paroisse mama Mwilu oye oye paroisse mama Mwilu oye 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 kiti ya papa Simon Kimbangu confirmé yango wana likamba photo na yo mo ezabla solo akomona tata mwana pale papa Elimo Santo likamwana eza ya solo po ebandi elemo wana nano te makamu tomona kawa to eleki kutu a partir de komona photo na ndenge misala ezosalama po nga moko mutu nakendaki tina nkamba ndenge namonelaki ndenge tobongisaki ndenge toyawa misala mpe ezosalema po musala neti oyo tokoki kosala yango na mbula moko te po eza musala moko makasi to tozosala biso moko te ye nzambe aza kati na biso yango wana tosilisi musala oyo yango wana tondimaki ke musala oyo pene eza ya papa Simon Kimbangu ye mei mutu asalisi biso musala wana otango ye amonaka foto oyo tata Simon Kimbangu kiangani akoloba na papa Kibwe Muter oyo amemelaki foto yango ete bosengeli koyeba ete solo se solo yeme azalaki pe azali na bino kuna na ntina na misala miso ya kitoko bozali kosala longonya oye 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 papa Simon Kimbangu kiangani de santo ngezora be yote bilina yani kaka kuna na mboka mokamo paroisse mama Mwilu tokutanaki lisusu na mama Fabiola Lema molongani ya tata pasteur Kibwe Muter. Mama Lema yambo ya ye kokoma mondemi ya tata Kimbangu azalaki olingomba ya mupe wapi epai avandaki mingi na baseur catholique ekendeka ye mobembo na poto mingi penza na mboka France ayokaki na monoko ya mokonzi na bango ete Zaire ezali mboka esika nzambe avandi. Ngai nazalaka kimbangiste te, nazalaka na catholique. Malgré nazalaki na catholique, au moins des fois papa
azoya kozwanga tozokende na église kimbangiste. Aye kofiance ngai mobali na ngai. Aye kofiance ngai gu wana pe eye. Alors petit à petit ti toye kobala na 92 na ye kozwa baptême. De wana nakoti na Lingomba. Nakomi mundimi kimbangiste ya Tata Simon Kimbangu. Donc avant comme kimbangiste, au vandaki mingi na milieu catholique, na milieu ya ba sœur catholique. Ya solo papa ngai natangi na ba école catholique na vivre mingi na ba sœur. Et ti tango na ye kosilisa pe ba classe na ngai nazalaki na bango. Na ye kosilisa nakomi kosala pe na bango. Eyaka que ba jeune ya congrégation ya ba sœur il fallait ba kende kokutana bango nyonso na mboka Tézé na France. Alors chaque congrégation il fallait appeler ça ba jeune na ye. Il fallait 2 jeunes pour chaque pays. Alors biso na congrégation na biso na école na zako tangisa na lycée Kukigana na Fatundu. Alors sœur aye komona que na ba professeur na ye bao bazalaki na niveau oyo ya likolo pe kotalaka pe na mipesaka kotangaka Bible tango nyonso après mayanga ni ya mokolo ayenga omona boke partage na baninga mususu asepelaka makasi yango wana mona ke na ba jeune oyo basengi ke bakende ko représenter congrégation na biso nga na moni mutu mususu te na kotinda bobele ngai yango wana esalaki ke ngai nazala jeune oyo akendaki ko représenter ba jeune ya Zaïre à l'époque na 1990 nde tosalaki mobembo na mboka Belgique à partir ya Belgique tokoti France na mboka oyo babengi ou ville ya Tézé. Ekomaki biso kuna tosangani ba jeune na ba jeune misala ndenge ezali na nkamba bozokende kosala misala kuna pe ba jeune bazalaki ndenge wana service nyonso liyo kokota okoti osali. Et ya kokoma ke chaque pays azalaki na représentant na ye. Bamindele na bamindele batondaki wana. Alors biso pe ya biso tosanganaki bamindele bato ba yindo bao ba jeune ba utaki Zaïre bao ba utaki Rwanda ainsi de suite. Mais mundele era koti représentant na biso aye koloba boye. Ngai nakopesa mbote na groupe ba jeune nyonso oyo nakopesa mbote na ba jeune oyo bauti na Zaïre po Nzambe afandi epai na bango nde ayaki apesi biso nyonso mbote bao bautaki na Zaïre. Tangu tobimi bamindele wana babandi kolanda biso bao mususu tokutanaki na bango kosepela pe po basimba biso bapesa biso mbote. Sikoyo tozongi après mobembo na biso po tosalaka 1 mois tozongi na komi pe na ndako nakipaki na nga pete na fanda na ngai ka ndenge papa azako ya azoya kozwa ngai tozokende mayangani mokolo ngo ezalaki na Kimbanseke bazoteya kuna baye kotelemisa papa diangenda aza koloba alobi papa tovoyageaki tala makambo elekaki kuna mundele wana koti apesi biso mbote apesi biso mbote alobika nga na kopesa kaka ba jeune bauti na Zaïre po Nzambe afandi kuna ndi papa alobi mama moni papa diangenda Nzambe nde ye wana alobi ambo donc natiaka ngo kate lokola nazalaki na nga Kimbangiste te namonaki profondeur to mozino ya likambo wana te munene likambo wana te
mais era ye ko yebisa nga alobi nzo nenga nazalaki na chance na lobi oyo Bible lobi ke bakosimba bino na bilamba. Donc likambo nde eza ya solo. Ponga na monaka yango ndenge bapesi biso mbote ndenge bazokolanda biso ya solo Bible ekosaka te Nzambe mpe akosaka te. Donc histoire nde na vivaki yango wana. Mama tunto yeba makambo oyo opesi biso lisolo oyo elekaka na mbula nini? Likambo oyo elekaka na 1990 na mboka Teze na France. Sikoyo baninga na yo ba jeune ya ba église ya ba communauté mususu ba utaki abana ba pays mususu kama yo likambo wana réaction na bango ezalaka nini vis-à-vis na yo? Bon réaction na bango ndenge nga na lobi ba mususu ndenge ezalaka bakipaki te mais ezala mususu vraiment balandaki po basimba ngai mpe bapesa nga mbote wana nde ona monaki bayoki ke yo mokonzi témoigner que nga na ine napesa bato bauti Zaire lelo RDC mbote Nzambe aza kuna yingeta papa oleka pe oyeba te Nzambe ngo aza nani? Na ntango wana papa nazalaki kimbangisi te moyen ya kokota na muzina likambo atuka ezalaki te. Donc oyaki nde kodécouvrir après ntango okomi kimbangiste ke Nzambe azali kati na biso? Naye kodécouvrir ndenge nalobi ere toza bafiancé na papa nde ye aye korevele nga ke papa diangenda Nzambe oyo balobi ke aza na Zaire ye wana nde Nzambe nde place na ye komona monene ya likambo oyo na vivaki kuna. Liloba no asuka na manso oyo mona oyokaki ezali nini? Liloba ya suka na koyi koloba boye ya solo likambo nyonso azara ezalaka te. Nzambe aza na ndenge ebele ya bana na ye oyo atya bilembo po basalela ye bapesa ye maboko. Tala na ntango wana nga nazalaki na nga kimbangisi te nayebaka te mais nakeyebake Nzambe afandaki na mboka oyo nga nawutaki. Alors lelo nga naye kodécouvrir ke Nzambe afandi na mboka oyo nga nawutaki eza esengo makasi. Yango wana lelo nasepeli nakoma kimbangiste nasima likambo nalandi nzela oyo yango wana ozomona nga lelo tozali kotambola kopesa maboko na tata Molimo Santo. Awa toza na mboka Mokamo na paroisse ya Mama Mwilu na territoire ya Masimanimba. Donc yo papa na mobali lokomona nani tolobi? Mobali nanga komona ye papa Kibwe Muter. Donc o toza mboka Mokamo yo mboka na wewe kolele za mboka ikangani na Mokamo. Mboka oyo ekangami na Mokamo. Komona oni mboka ngo? Komona ngo Buseki. Buseki yingeta kaka na Masimanimba. Kaka na Masimanimba. Na province ya Pwili. Yingeta. Merci. Merci papa. Mangomba matoni na mokili oyo mayali koluka Nzambe natenga ya pasemba to baza komituna Nzambe azali wapi basusu basile kokota bikota kota ona koluka Nzambe
bilaka Zambe 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 afanye na kamba Zambe Zambe mokokisi wa bilaka soki otali misala minene mpe kitoko misalami mpe mizali kosalema na paroisse ya mama Mwilu Mokamo, okokanisa kaka ete ozali na yoko paroisse ya mboka Kinshasa. Nzokande ozali na ntaka to distance ya 500 km ya mboka Kinshasa. Tala nanu na ntina ya centenaire bandimi ya Mokamo babonzeli tata Kimbangu tribune kitoko oyo pe kafumba ya ndako ya bapaya oyo bozali komona. Papa Mfuma Mbanza dialunga na kiangani Salomo azalaki koloba ete nzwambo te on a tiré les sons ezali kaka mboka elembo kitoko bakozwaka yango modèle po place na seki elembo ezali te likambo ya paroisse bakamsi wana papa ali yango kuma wate na mamula ali yango kuma te eza nde mboka elembo bandimi ya tata Kimbangu. Moi, c'est simplement ça me fait d'abord la joie de voir que nos frères qui ont quitté de loin ne sont pas catholiques comme moi, mais ils s'intéressent à nous les catholiques, ils viennent nous rendre visite et ils nous aident aussi de temps en temps. Une fois là, on a reçu un don de tôle venant d'un partenaire kimbangiste. Donc c'est ça un peu la joie, quelqu'un qui n'est pas de ma foi catholique mais qui fait un don à l'église catholique. Donc ça signifie qu'il y a une cohabitation, il y a la tolérance. Biso tosenga kaka soutien. Tosenga soutien. Biso tozo encadrer population koto. Il faut bino pe bo kanisaka ke non kuna batu bazali. Soto zalate parfois au mona ba problème belé ezo okwe na mboka makamo belé ote to lingi bo ete to sa mais non nous biso rôle na biso ezali ko encadrer population na biloko na bango. Donc to sala musala wana po na intérêt communautaire. Yango wana ne bino ne boza kuna. Il faut bo soutenir biso, bo sambela mingi po na biso, to sala makasi, to sala musala. C'est pourquoi na kombo ya population ya Mokamo parce que nga naza numéro 1. Donc na kombo ya population Mokamo, na kombo na nga moko na remercier bino mingi na ndenge boye awa. Eza pour la toute première fois to mona biloko boye mais biso to yebi mais batu biso ba yebi yango te.